Bonjour, bonsoir, très chers abonnés de 3 Exa Production TV. Bokota, ya lelo ya sika. Bana mo wamba boza wapi. Lelo toye lisusu na mo wamba. Plus précisément na Lemba. Bana Lemba boza wapi. Bana Lemba boza wapi. Bo se manifester, bo partager, bo liker. Bokota kaka ndenge tolobaka TVza radio te kabali solo yebisa moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Pona kolakisa bino quartier commercial tobandi vidéo na biso awa. Nous avons un croisement à avenue Itimbiri na bypass yango yo soki okei na droite na biso okei rond-point Ngaba soki okei gauche na biso ozongi Changu tokoti Itimbiri en face na biso nde quartier commercial yango wana à gauche na biso quartier Gombele. Lelo tokotambola plus précisément dans le quartier commercial. Okenda libana mboka kala, oyebi lisusu ndenge quartier commercial ekomate. Quartier commercial na bino yango oyo awa to na avenue Itimbiri. Soki on continue tout droit nango. OK, jusque terminus Lemba terminus qui est tout droit et biso to comme terminus lelo te lelo to kotambola na quartier commercial oyo eza na droite na biso. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Balingi biloko na ye, tombalola koma kolela,
biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kalabiso batutu ikoto sanzambe kalabiso batu asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana lemba boza wapi, omoni lupango na binote, omoni balabala na binote, komela biso la commentaire. Oyo tozana avenue Irungu. Avenue Irungu yango yo. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana avenue Irungu, bokota. Lelo toza na quartier commercial. Irungu na bino botika kala yango yo. Okenda libanda mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans oyebi lisusu ndenge avenue Irungu ekoma te Irungu yango yo tozobima na yango vers bypass. Ngambu kan Kabila un quartier échangeur et puis sur les lots tozana quartier commercial. Oyo avenue Ganda na bino botika kala yango yo. Bana avenue Ganda boza wapi, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana avenue Ganda boza wapi, avenue Ganda yango yo. Bokota kabali solo pesa sango na moninga TV za radio te avenue Ganda yango yo.
tokoma contrai sans kotala nsima o yeso yo yesu zonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo ipambole Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa toza na avenue Gonzi. Kena libanda ya mboka kala oyebi susu ndenge aveni Gonzi ekoma te Gonzi ya ngoyo. Tolobi lelo toza na Lemba quartier commercial. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole c'est Jésus-Christ tout dévoté mon massé évêque moko na lobi tozonga na liloba des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Ah, tu as avenue c'est fou. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Perfectionné, makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi Toujours avancé. Ouais, Tokoti avenue Foi. Avenue Foi ya Moyo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tribalisme lobby, les lots
tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Awa toza na terrain mefe na bino botika kala yango oyo sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la sima. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye, ya Yesu yakana yo. terrain mefe yango oyo bokota bo partager bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Tozo continuer à venir Gonzi, ngambo oyo yango oyo. Avenue Gonzi na bino botika kala yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons Bana avenue Gonzi boza wapi avenue Gonzi na bino botika kala yango oyo oyo toza na quartier commercial. Awa to bimi bypass bana Gonzi bo se manifester kabali solo esa sango na moninga
Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Dans le quartier commercial Bozawapi. L'issue me commande en perfectionner. Makambo, Toboya Kilobi. Et qu'on autorise. Oyo tokoti avenue Epulu. Epulu na bino botika kala yango yo. Bana avenue Epulu Bozawapi, Epulu yango yo. Avenue Epulu na bino botika kala yango yo. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Terrain me fait eza entre avenue Ngonzi na avenue Epulu. Dembo komona tokotaki avenue Ngonzi na ngambo wana na gauche na biso. Awa toyana ngambo ya avenue Epulu. Oyo eza terrain me fait. Tozo continuer bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Nous allons continuer dans le quartier commercial Bokota, Kabali Solo. Au moni lupango na binote, au moni balabala na binote, benga biso. Oyo toza kaka na avenue Epulu. Koleka molimo santu
Aveni Epulu na bino botika kala totiki yango. Ok, on est la avenue suivante. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana quartier commercial Bozawapi. Bana quartier commercial Bokota tokoti avenue Ebola na bino botika kala yango yo. Bana avenue Ebola Bozawapi bo se manifester Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana avenue Ebola Bokota bo s'abonner. Bon na Ebola na bino botika kala.
retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Awa tobimina avenue Ebola na bypass yango oyo totiki avenue Ebola yo continuer na bypass po tokota avenue suivante. Bana quartier commercial bozawa puis bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Retournons tous à la parole. Après avenue Ebola, de côté avenue Elila. Avenue Elila, nabino botika kala yango yo. Bana avenue Elila boza wapi? Bokota bana Elila. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévote mon massé. Avec mon cona lobi, tous on a nani loba. Verification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bana avenue Elila bokota avenue Elila na bino botika kala yango oyo. Bokota kabali solo pesa sango na moninga amoni balabala na biso namoni lipango na bino na 3 hectares. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en élo. Bana Elila boza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Toujours avancer na Elila. Elila ememi biso na avenue Sefu.
C'est comme un croisement, il y a Sefu na Elila. Place Vendôme na bino botika kala yango wana. Bana quartier commercial bozawa pi bokota toujours avancé na quartier commercial. Oyo avenue Sefu, ce qui est à gauche na biso okay et lycée Pico. Docteur Loutete Yangwana, centre médical et maternité. Petit qui se fout. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bana quartier commercial Bozawa puis Bokota avenue Doa Yangoyo. Avenue Doa dans le quartier commercial en commune à Lemba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Doa na bino botika kala yango. Avenue Doua, avenue Doua, Bokota, bo s'abonner, bo partager, Kabali solo, pesa sangna maninga, namoni Doua 10 na bino, namoni Doua 10 na bino. Pesa sango. Avenue Doua Yangoyo, toujours kende vers bypass. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokota, bana Doua, totiki Doua, tozui bypass. Bokota, bo s'abonner, bo partager.
trop perfectionné. Kabali solo Yebisan Deko amoni lupango na bino amoni balabala na bino amoni quartier na bino na 3 Exact Production TV na émission nango les artères de Kinshasa Avenue Ndundi yango yo bana Avenue Ndundi Avenue Ndundi bana Avenue Ndundi boza wapi bokota Ndundi na bino botika kala yango oyo Otangana et complexe scolaire Bakona complexe scolaire Bakona yango yo Nous avons avancé dans l'avenue Ndundi. Dans l'avenue Ndundi, vous avez pu se manifester. Awa tokomi na croisement ya Ndundi na Sefu. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Lycée Mpiko yango ya. Awa toza liboso ya Lycée Mpiko. Lycée Mpiko na bino kotika kala yango yo. Otanga na Lycée Mpiko oyebi lisusu ndenge komate. Lycée Mpiko yango yo. Bokota. À gauche na biso. Collège Saint-Théophile. À droite na biso tolobi eza concession ya Lycée Mpiko. À gauche na biso eza église Saint-Augustin ya Lemba. Saint-Augustin eza na quartier Mandandel.
biso lelo toza na quartier commercial. Bokota bana quartier commercial boza wapi kabali solo. Soki nano s'abonner te, s'abonner, liker, partager, activer cloche à notification pour ozanga kaba vidéo na biso te. Bokota, tozo avancer na quartier commercial. Awa toza liboso ya Saint-Augustin. Saint-Augustin na bino botika kala yango wana ya Lemba. Saint-Augustin yango wana. Bokota. Mkenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge Saint-Augustin ekoma te. Saint-Augustin yango wana. Makambo toboya kilobi L'issoum comment nango perfectionné Makambo toboya kilobi Ekomi autorisé Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Lemba quartier commercial boza wapi. Lelo te kotambola na mboka na bino. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en élo balingue kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire Akane tolobaka TV za radio te kabali solo oyo avenue Ndungu na bino botika kala yango oyo quartier commercial a commune ya Lemba district ya Moamba. Bana Ndungu boza wapi. Bokota kabali solo toujours avancé. Bana Ndungu, bomoni Ndungu na bino botika kala toujours avancé. Bana quartier commercial Bokota kabali solo. Et ça ça on a moninga. Eza radio te.
Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Centre médical et maternité Kimbangiste. Angoyo. Koleka biloko akolia alamwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toliko tosanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi. Awa tona veni bangu bokota omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso na commentaire benga biso tokokende yo pe komona epai na bino bokota. Tozo avancer toujours dans le cadre des artères de Kinshasa. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Aveni bangu na bino botika kala yango yo. Aveni bangu eza en face ya entrée principale ya Kankabila. En face na biso Kankabila na ngambu to na avenue Bangu bokota bo s'abonner bo partager bo liker. Avenue Bangu yango yo awa tobimi na croisement ya Bangu na bypass Kankabila yango wana en face na biso. Tozo avancer awa bypass yango wana bomona yango. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemela tribalisme lobi lelo Bana ya Lemba totiki avenue Bangu tokoti avenue Biena. C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire
Avenue Biena na bino botika kala yango yo. Bana Avenue Biena boza wapi bokota Kabali Solo pesa sango na moringa amoni Avenue Biena na biso. Avenue Biena yango yo. Omoni epa na bino te, omoni balabala na bino te, omoni quartier na bino te. Komela biso, benga biso, tokozonga toya kolekisa yo pe epa na bino. À gauche na biso eza ancien et mystique ordre de la Rose Croix, yango wana à gauche na biso. Domaine ya ba Rose Christian. Tokoti balabala oyo elandi touti Biena tokoti Avenue Bombi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Avenue Bombi na bino botika kala yango yo. Bana Bombi boza wapi bokota. Bana Avenue Bombi bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kabali Solo. Bana Avenue Bombi bomoni Avenue Bombi na bino kenda libanda mboka kala 10 ans 20 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge Avenue Bombi ekomate totiki Avenue Bombi tobimi bypass tokota Avenue oyo elandi bana quartier commercial Kabali Solo. Amon a 3 exemples production TV quartier na biso natika kala benga commenter partager. Avenue Basanga na bino botika kala yango yo. Bana Basanga boza wapi? Bokota bana Basanga yango yo. Bana Basanga boza wapi? Bokota.
awa toza na avenue Basanga, quartier commercial, commune ya Lemba. Bokota. Communauté presbytérienne de Kinshasa yango à Lemba. Communauté presbytérienne de Kinshasa. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Après avenue Basanga, tokoti avenue Bushimaye. Avenue Bushimaye yango yo. Bushimaye na bino oyo église néo apostolique ya avenue Bushimaye. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Venez Mbushima et Yangoyo. Avenue Bushima et Yangoyo. Bana avenue Bushima et Bozawapi, Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana Bushima et Bozawapi, Kabali Solo, Pesa Sangona Moninga. Na Moni Bushima et Nabiso. La 3 Exa Production TV.
Bokota, toujours avancé dans le quartier commercial. Après, avenue Bouchimaye. Bana bangwelo boza wapi? Avenue Bangwelo yango yo. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Poe. Avenue Bangwelo yango yo. Toujours avancé dans Bangwelo. Vertification des écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison. Kenda libanda ya mboka kala. Osali 20 ans, 10 ans, 50 ans, oyebi lisusu. Ndenge avenue Bangwelo na quartier commercial Ekomate. Avenue Bangwelo yango yo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bangwelo yango yo. Avenue Bangwelo yango yo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango Avenue Bima yango yo. Bokota, bo s'abonner. Nous allons avancer. Avenue Bima, dans le quartier commercial. Bokota. Avenue Bima, bana Bima, boza wapi, bokota. Bo s'abonner. Bana Bima. la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère donc on m'a contrahi sans kotala nsima o yesoyo yesuzonga na yo oluka babolie ya yesu yakala yo
Aveni Bima. Ana Bima boza wapi bokota Kabali solo. Bima yango yo. Bana veni Bima. Bima na bino botika kala yango yo. To bimi na yango vers bypass. Bana Bima. Kabali solo. Bima na biso to tika kala. To moni yango na 3 exemples production TV. Tozo avancer na balade na biso. Lelo na commune ya Lemba na quartier commercial. Aveni Billy na bino botika kala yango yo. Bana Billy boza wapi bokota Billy yango yo. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Aveni Billy botika kala na quartier commercial. Billy yango yo. Ebisandeko namoni Billy na biso. À 3 exemples production TV. L'issue comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. Comment nango perfectionné. Makambo to boya kilobi. Et qu'on autorise. Bana veni Billy boza wapi Billy yango yo. Bokota Kabali solo. Ah, tu as avenue Billy, quartier commercial, commune ya Lemba. Mosali na Nzambe tango zaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okoni ko égorgé na nyapesi permission. Bana avenue Billy, boza wapi bana avenue Billy, bokota. Pesa sana na moninga. Moni avenue Billy na biso. Amoni lupango na biso. Na émission Les Artères de Kinshasa. Yo motuna no s'abonner, partager, liker, activer la cloche à notification pour aux gens à la vidéo na biso te.
hypocrisie na kati ya mangomba bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke Bokota, bokota, bokota. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Bokota, 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 aveni bomokandi yango yo. Bana bomokandi boza wapi? tala biso bato toboyi kotosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie tala biso bato toboyi kotosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie Ebisa moninga namoni aveni bomokandi na biso. Bomokandi botika kala yango yo. Bana bomokandi. ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo Bana bomokandi boza wapi? nzambo ya bongo ye tala biso bato toboyi kotosanzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie Posa meme tokolata pona ninyo. Toyebi malamu bisoko bankoye. Tozongela nzakomba Betuno tous à la parole. Aveni bomokandi yango yo. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana bomokandi boza wapi? Bomokandi na bino yango yo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Bana bomokandi bokota, bokota, bomokandi yango yo. Lisume koma nango perfectionné. Kenda libana mboka kala oyo lisusu ndenge bomokandi ekoma te bomokandi yango yo.
boloko bangolaka motema ye Yesu yakana yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire tokoti avenue Busira bana avenue Busira boza wapi Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango bana avenue Busira bokota 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 bo s'abonner bo partager bo liker Avenue Busira, un quartier commercial, commune ya Lemba. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao yesoyo yesu zongana yo koluka baboye ya yesu yakana yo ipambole Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Oza mwana quartier commercial, omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, benga biso, komela biso. Tokozonga toya kolekisa yo pe epa na bino. Koleka masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko tusanzame kala biso bato asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie posanene tokolaka pona nino
toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole oyo eza Hôtel Béatitude. Hôtel Béatitude yango wana eza na bypass. lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi Ah, tu as venu à Pate. Bana venu à Pate, boza wapi. toboyaki lobi ekomi autorisé Bokota, 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 bokota. Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, omoni quartier na bino te. Benga biso, komela biso. Tokozonga, toya kolakisa yo pe epai na bino. Ah, tu as venu à Pate. mosali na nzambe ntango zwaki Bana venu à Pate, boza wapi. Aveni à Pate na bino botika kala yango yo. kaka élévation yeye okomi koégorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme lobi Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. C'est tout jeunesse en élo. balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Bana Pate boza wapi na quartier commercial. Bokota, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa ya mokolo lelo na chaîne 3 Production TV. Merci na bana lemba nyonso ndenge bolandi biso. Merci na abonné na biso na ba non abonné. Soki nano s'abonner te s'abonner po ozangaka ba émission na biso te ou activer pe cloche ya notification. Émission na biso ya mokolo lelo esukeli na croisement ya direction oyo na avenue Bakali. Soki okei tout droit na biso okei vers Fikine. Soki yeso azongi te tokutani mbala nsima. Merci et à très bientôt. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retourne.
biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie totika hypocrisie bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye nzambe alola koma kolela ngolola nakamwe mingi lolenga bandimi ya lelo balingi lisumu koleka biloko ya kolia balangwe masanga koleka molimo sa